olala ki déjà nazaki ya kolala lere bakoti na monika ba jour sac ya milangi babwaki na nsima ndako na monika ba machete kwa ngana yo kosutuka na pongi le na sutuki na pongi ale ba forcer porte ba réussir bakoti ti kuna babuki nyonso biloko nyonso bazwi nga mosala nga kokwa boye bana mike balali ngai na okoka kutu kotelema te biloko nyonso bamemi tala eloko natikali nango makolo nazokoko kotelema te ndenge basalaki nga mpo na komi na nga mokolo nabosana makambo wana banda kala sikoyo bana wana bayo kofungola ngai moye natambola eza te botala nga na kokwa boye bana mike bayo komatilaka bapesi nga mpe mwa bakisi na ya kobaka na bano komela na bano kobaka sikoyo nde namoni mwa bien mwa makasi eza nazala na nga na bana te nabotaka mibale bango wana bakufa na bango doloko tosenga nde koto pena susiete ya biso akale oyo bapede bakonzi mo ya basi bakomisa susiete onde boite basi bafana na bango na kati mais koto to babenga bango baya boye mwa 3 bale bango babeti tata to bakima bango kaka bana ngambo batie bango su rouge balandi bango susu polisi azokima kuluna nazoyeba te yanki aleki polisi na makasi to ndenge nini bandeko balandi yokani télévision na pesi bino mbote bandeko balandi ya mokili mobimba merci énorme na bolingo nyonso bolakisaka biso na chaîne oyo yokani télévision tokiti awa mpona koya koluka maman Léa Jeanne oyo bolandaki image oyo etambolaki partout na mokili esika mpe balakisi maman oyo baviolaki natiki bino bolanda nanu image yango bongo tozwa maman mpo topose ba question qu'est-ce qui s'est passé azalaka wapi place oyo bomoni biso tozali awa ezali totamboli mosika mpona koya kolanda ye ti esika wapi azalaka mpo expliquer biso qu'est-ce qui s'était réellement passé et bato nyonso bolandaka biso nayebi ke bopesaka biso confiance eke bokozala wana na nsima ya maman mpona kosoutenir mpe kozala na ye ensemble nasengi mingimingi na bacommentaire nyonso ezali kosalama makambo bazali koloba boye ba réfléchir avant koloba yango j'ai vu la maman c'est une vieille maman oyo boyoka histoire na ye moko robetela bino yango et puis ensemble na bino tokoyeba okene tokena ko visiter ndako na ye et puis to poser quelques questions sinon Edouard pesanga na image ya maman oyo tamboli mokili mobimba et puis si manango tozonga po to poser maman ba question on y va merci nga mosala nga kokwa boye bana mike balali ngai na okoka kutu kotelema te biloko nyonso bamemi tala eloko natikali nango nasengi bango secours mnaza koko na bino bokiti komona nzoto na nga te kina kaka bamoni yango baza na bilakili moko mabe tala nga na komi ndako na kimi ndako
naza pe na mwana te bana nyonso bakufa natikala bokanga moko mwa mbongo esungaka ngai awa baye nyonso babuki naza bona komi fazer makolo nazokokotelema te ndenge basalaki nga mpo nakomi na nga mokolo nabosana makambo wana banda kala sikoyo bana wana bayo kofungula ngai moye natambola eza te botala nga na kokwa boy bana mike bayo komatila nga eza normal. Après avoir suivi cette image, alors on s'est appelé avec certains amis, c'est vrai que c'est loin, c'est très loin, mais c'est commis quand même. Gloire à Dieu, la maman est là, elle est vivante, à Koufité, à Kena qui a passé par quelques traitements, mais il faut vraiment un traitement approprié par rapport à ma maman. Sa maman est abonnée. Il faut le moment makasi maman ko na ba boni nzoto maman muke kaka muke ah pasi hein d'accord nzamba ko sunga ekoleka na malamu maman leya yebisa biso vandaka ana ndako tomoni ofandaka awa depuis mukolo depuis aneni ni ovandi a umeli na umeli ba ozana bana ozala yo moko ozana nani te bana bakufa na tikala nga moko obotaki bana boni mibale bango nyonso bakufa otikali yo moko siko ovandaka ana ndako yo moko nga moko banda kala donc bandeko bo comprendre que maman le avandaka ye moko na ndako oyo tozomona eza na nsima na biso tokende bino ensemble boyeba kovisite ngai naza mwana oyo naza na maman te maman le aza lokola maman na ngai mpo olandanga maman le aza lokola maman na yo yango topréféré toya tosola na maman le ya nini nde elekani ya solo image wana no tomoni wana avant tobanda émission eza ya yo ozolela basalaki yango awa ezalaki nini nde elekani bakotaki na 1 heure olalaki déjà nazaki ya kolala lere bakoti namonika bajour saki ya milangi babwaki na nsima ndako namonika bamashete kwa ngai na yo kosutuka na pongi lere nasutuki na pongi ale baforce porte baresir bakoti ti kuna babuki nyonso biloko nyonso bazwi naza boye elamba oyo nalati batamawaka bato bakabeli ngai kolia na nga pasi po basakani na ngai mpe nzoto kuti na yo kokati na yo kokati maman basakani na yo bakotaki combien ebi nombre ya bato bakotaki yaya likuwa nakoyaki bongo na oyeba mpenza te expliquer nga nano bien ntango bafongoli porte bakuti yo balobi na oni balobi na nga pesa biso mbongo nga lobi naza na nga na mbongo te ale wana mosusu azwi abeti nga boye nakokoya nga lobi papa mwa bilamba wana natiaka bongo ntango mosusu nabeli naza na nga na moto akosunga nga te soki nabeli bazwi mwa elamba basala nini bateki mpo esunga ngai mwana bana ngo mpe baboyi lere namoni bongo nakwei nazomonaka bazomatila ngai ti bazomatila nga ngai yo mwana moke boye oyo komatila nga kokwa boye nzambe apambola bino kasi oyo bino bosali ngai bisika nyonso naya bamama na bino bobanosala bamama na bino mpe ka bongo balobaki nini balobi ezali tozoluka mbongo bayebisi nga tozoluka mbongo nga lobi bongo mbongo yango na nzoto na nga mpe basimi nzela bazwi biloko nyonso bake nango sikoyo ntango yo vandi wana ntango bazosala bongo bamisusu bazalaki basali yo bongo combien de personnes efale eza 4 nde basali yo bongo misusu batelemi bamisusu baboyaki misusu baboyaki 4 wana nde basali yo bongo après ntango basilisi bango bakei yo osalaki nini ti nakwei le nakwei ozoyeba su te nazoyeba te mwana mwasi oyo awuti awa aya kotala nga mwana mwasi nini mama oyo aza awa na nsima nde ayi kotala yo sikoyo alobi ndako ya kulutu kuna basala nini bakoti baporte nyonso basala nini babuki asengi mpo sécurité bayawa babimisi nga na libanda obanda kokotambola te nazokoka te nakei bapesi nga mpe mwa bakisi na ya kobaka na bano komela na bano kobaka sikoyo nde namoni mwa bien mwa makasi ezo ma hôpital ya solo okendaki tokendaki mpa bato basalisaka omesomi mwa kisi omeli kaka bongo bongo hôpital eza nango te bongo hôpital eza te sikoyo mama bato nyonso bazolanda yo partout na mokili bazomona osengi bango nini nasengi bango basunga ngai balongola ngai ata awa boso balongoli yo bakende na yo wapi yo sepeli batya yo wapi ata kisenzo yango okozala na nani
Bon, à tous, qui sont sautés. Qui senzo. Yo siko lingi bacha wapi. Alingi bocha wapi. Balongo na kisenso koto yo bacha na isika o kozana mwa sécurité. Aya ya. Kozana mwa sécurité sika bacha yo yango ndo lingi. Siko ba bisinga otekaka. Otekaka ti lelo? Te. Otiki. Natika mwa kala. L'herba tobanoko kene kuna. L'herba soda balandi biso na kokwea na kifunda. L'herba na kwei minu mibali elongwe. Mwana mobali moko azaki wana aleli alobi mama. Ozaka na bana te nga lobi papa nazana nga na bana te. Nabotaka mibale bango wana bakufa na bango nasalaka boye po mutu akopesa nga azate. Amemeli nga kifunda wana ti awa na ndako. Alobi mama ndenge na moneli yo epesi nga nde pasi na motema. Nga lobi papa na yoki na koteka na nga lisusu te. Ti pe na tika na nga na vanda na nga. Ovanda nzoto pe ekoka koteka yelo. Ba changer au commerce to continuer ka koteka soki lelo lingo teka poso bazeli onda ku fo luka o sala ta mo musala moko et tout sala o sala ngonde ngeni ozana bana te ba oboli bana no so bakufa ata ba koko bazate koko ka moko azala ka wata aza wapi akena mboka soki to bengi ozana numéro na ye te ayaka kotala yo ayaka te akomi daya mokolo azana bana mibale yo komi na âge ni ngana za mwana 54 yo za mwana 54 OK sikoyo natuni eloko mususu na ngai natuna ofutelaka esika mwana tikanga esika mwana na yo akufa tika yo nde place ofandaka awa ofutaka te d'accord natuna nano mama moninga na yo ya kozwa yo mama boni malamu yo moto ya kokuta mama moninga na yo nga mpe naza voisin kaka bakotaki parti o nyonso loba makasi bakotaki parti o nyonso bapie biso bazwi biloko ebele bazwi nyonso ya biso batiki biso kabo nayoki ye azolela nde nakimi mbangu na ye otala ye nabeleli baninga baoyo wana baza likolo wana nde baye kobimisa ye me nyonso bazwa na yanga na ya libango donc biso nyonso yo vandaka sikola nani navandaka ngai na mwana nga mwa mobali na mwana mobali umeli kovanda ba voisin ebele bambula ebele depuis biso tokota depuis 83 naza na jeune fille na koleli awa okoleli awa donc ye aye na nsima na yo ye déjà nakuti bango awa depuis 83 osenga nini soko tala yo na liboso eloko nini okosenga na bakondi na baye nyonso baza na mokili bakolanda yo na mokili mobimba basunga biso nga peka na bevenema boye mwana nga akufaka wana porte ya ndako place mwana wana telemi atika mwana ya 2 mois balle perdue ezwa ya kufa atika mwana 2 mois mwana wana nga muna bokole na minute au côté mwana wana aza nazoyeba te mwana ngwaza âge ni siko akoisi 4 ans akoisi 4 ans na siko akendaki wapi bazalaki na tanga désordre ka ondaki kana désordre mwana te soki mwana ngo aza wapi nazoyeba te oluki ye partout toluki ye tomoni ye te osenga na bakondi nini kasi basala nini mpona yo bafunga biso batya sécurité awa boboza na police te pembeni awa police eza te tible bakobanda oya donc déjà makambo esi esalamaki bato bakufi mwana nga akufa kabo la police ezala po tozala na kimia. D'accord, merci beaucoup maman. Tokende ko visiter na yo mama yo liloba nini koyoba na maman Denise na maman Olive na ba maman nyonso pe bandeko nyonso mokili mobimba okoyebisa bango nini obakoko salela yo papa mama nazoluka balukilanga ataka mwa esika nakende kovanda po kote oyo lokola navandaka bwenga moko ekosimba lisusu te tande na sili estoma kutu motema kuti naza boye ezosalanga bien te mbonga kisi eza te balukilanga ka solution na bango nzamba faut bamemona na hôpital apparemment faut bamemona na hôpital basoigner yo balobaki na ngai liko esa bonalanda bokoko naolanda nde bokoko sikoyo ndenge oza boye bilamba na yo nyonso eke oza so na elamba ta naza na ngai na elamba te kaka oyo kuti bakabelaki nga kaka oyo ka nde batikaki nga boye donc batika yo kana jipo ka jipo oyo kaka bozomona kaka yango oyo bakabelaki nga toke kotala na kati Edgar toke na mama totala na kati ndenge nini makambo nyonso esalamaki na kati
Donc awa eloko eza susu te. Donc bandeko bomona bino moko que ndako eza vraiment carrément vide. Porte pe babukaki. Nde bakoteli yo na kati. Ah là là. Donc c'est décevant. Ngana tiko sala ben ser. Donc kuna pe babukaki yango na kuna ezomona na. Omoni na kati kuna fenêtre. Fenêtre pe kuna babukaki. C'est pas possible. Donc ndako bomoni bino moko na etani ni ezaleli. Maman elle lit vraiment lisungi et pas na bino nyonso. Beaucoup ta makambo na ye, bosala quelque chose. À son âge, il faut avoir une condition malamu, la condition il y a bien. Oui, il faut permettre que santé na épée à la bien, à la paix bien. Pour ceux qui n'a pas si beau et que ça la penza pas si ming. Donc hein? Bonjour maman. Bonjour papa. Boni. Moi était Nini. bali bakuluna babadogere beta ngai wana basake wana taka mwangara ngo yanga wana nakamai lamba na zaki nango babwake ngai tala ndeka na koma tanda na koma moi sate ba mwa makasi po ba yo Bakuluna bakotelaki pe yo. bakotelaki ngai babeti ngai ngana lobi tala ngana kumi boye muta kufi boye solo bogere beta ka ye boye bate ko bwaka wana babwake taka mwangari yango wana kamangari yango wana Bazio biloko nyonso. bajwaki ka mwa bilamba yonso bajwaki ngai yonso na ka mwa sana bandoko lela yonso bajwaki bakendaki nango. Siko osengi bakonzi nini? O nyonso bandeko nyonso bakolanda yo, bato balona mokili bosengi bango nini? Tala boye liboso mama. Osengi bango nini? Basala nini mpona yo? Osala nini ngai koma boye? Basunga yo. basunga ngai pardon basunga ngai nakufa na ngai babetinga makasi malaria ezwingi makasi pe kamwa ilamba na bandolo lwata kamwa basana bandolo lele bajwaki yango babwaki ngai na basaki wana. Ofandaka na nani nanda? Navandaka na mwana moko ake asalaka mosala kiboyi kuna na nani wana taka wana. Osalaka na mwana na asalaka mosala kibayi wapi? Devora mama na asalaka wapi? Alungwe na ye pe boko bapesa ye te yango na ke kolila bango bapesa ye ka mwa mbongo bapesa ye pete. Siko bakotelaki yo nde ezongisi yo maladi lisusu? Bizungisi ngai lisusu malari mwa ye te. D'accord maman. Siko bino so balingi bazwa bino bakoloba nini? Ba numéro ni bako bengela est-ce que ça numéro za na moyen ba contacter to photo ya kende ko luka kasi numéro on ba pesa chef papa to pesi ombote mbote mama tikanga mo na osimbela yo yebisa biso chef ndenge nini secteur na yo apparemment bazo kotela na ba mama mikolo boy et tout ça la passe nini ezoleka boy bazo de benda yena basaki bilamba yo soka mwa ilamba na zaki nango taka mwa ilamba na tikalingo yango yo kaka chef loba nini nde salamia awa tolali veba ine ngana chef de riz veba ine tomoni bana ya mbanzalemba baye bakoti sur le terrain na ine rwana babandi sabotage kobuka bandako ya batu kokota koyiba babiloko nyonso ya ndako ekei kozokisa na batu donc toza na insécurité tombola carte na papa toza na insécurité nga naza chef de riz nazosenga na bakonzi ya mboka batindela biso la polisi. Awa toza na veni Kungilelo quartier Mujinga na commune ya Kisensu. Bakonzi ya mboka bataela biso likambo oyo puisque oyo komi pour la 3e fois poto mona makambo oyo to vivre aka na insécurité. Eloko na sengi na bakonzi ya mboka batiela biso la polisi. D'accord. Papa yo polingo loba liloba moko liloba no ezani. Eloko ngana oloba eza babia bakonzi na biso ngambu. Tozana major ngambu na bitumbe zo bunda ma entre deux communes. Ta bazo bunda major soka ye olia kabola bitumba.
ya komiki abeti masasi bana kotota bakima ya pesi ordre bokota boyiba autorisation mamo ezwami oui eza bongo toso ezwami eza mutu nyonso filmaki yango so dragila so major dragila azala na fulo koto ya chélecope koto major akuna asimbi koto nyonso soki ya ye biso buloko tayi kokabwa bitumba tant ya kobeta masasi baninga bakimi ya koti na bana quartier bakomoyiba bilo eza kuta bomba te bafilmaki na bachombo ezali bamema bacongélateur baplasma baokenango soki ya ye ka bongo pourtant lobi bachokota su bato awa na kali a so bokiana ba ineraka bachokota bato aka lobi na tongo to bakotela bato ndako mobimba bapiye na mutu uta mboka na miso ka bazu bakenango de loko to senga ne koto pena sucette biso kale o bapede bakonzi moya ya basi bakomisa sucette ndiye boîte basi bafana na bona kati mais koto to babenga bango baya bo moi 3 balles ba beti tata to bakima ka bala ngamba bati bango su rouge balandi bango susu police azokima kuluna nazo bate yanki aleki police na makasi to ndenge nini donc biso mo wote sécurité za makasi sécurité za ta sucette ni ndebo zo senga base bachela bino sucette eloko pe to zo senga koto ba balo munene banda ti suka bo feza ta na 4 sucette 4 sucette ba terrain to zo to kabe bango fele so sengi mabaya to kokitisa batol ba maso ba sa ba ko beta ngo pena to sala ka sucette so abika lelo to ke uswangu to se eloko ezate koto tande to zaye moko mona ata police mo zo mona nzela koto eloko ezate police tina kale banda tinganda jika za musika kota zamba na kuna balanga ndashi oke mona sucette soki baye ti bayaka babomi da bato bayibi bapiye bato bazokufi pe tala ngai neti ngai na soki pota bakotelanga na kata ndako baye pesa na bapolisier na manduki na bakuluna bapolisier babeta masasi likolo ale bakuluna bazokoya na bamarteau babonza bandako bakoti na kata ndako nanga bakotinga bazinga biloko nyonso ya ndako babetinga machette na mutu tala ndenge bapota bablessé yango na sana yango toza ndako yanga yango wana na vaze nanga musupe wana biloko tu ya ndako bazwi babandaka epa na biso tanga bakoti bawuti bazalemba baye na bapolisier babeta masasi donc bazo kota na ndako babonza bandako babonza na kata ndako bakuyibiso babiloko no surtout apale ba radio ba télévision biloko on a appelé traitement yo moko kaka traitement ngamo na zo luka na ndenge na ngai na mbongo te mais na zo luka mbongo na ndenge na zo soigner na ndenge na ngamo. D'accord papa, merci beaucoup. Sengi nini kasi lelo onyo sengi. On a sengi vraiment na côté à l'état ça la tout possible atina unité moko ya la police baya ba policier oya balabala te ba vrai policier ya l'état atinda bango baya basala pe poste ya biso ya la police awa na kata veni na biso ya Kongolelo na pembe na terrain batu la société moko ya bien ezala wana po na biso esa la sécurité na biso po bana banzale bande bazo kotra biso na butu ko boma ba mama ko botra ba biloko ba mbongo na nsela et simba bien te. D'accord, merci maman. Donc, vous comprendre qu'il y a une insécurité totale dans ce coin. Donc, c'est un peu ça. Abengi biso toko pesa numéro ba pesi biso a toko dicter toko pesa un numéro pona oya kosunga mama pona oya za besoin ya kosunga pe mama. Nazo souffrir makasi. Nazo souffrir makasi. Makasi. Merci. Donc, vous comprendre que toko mina suka maman Jeanne to kotika yo. Batu nyonso lilobano ya suka eza nini pona batu nyonso ba la dio. Tika nga mona osi. Liloba na ngai ya suka eza boye. Ba mama na ngai ba tata na ngai bosunga ngai. Pona sikoyo nalala kawa te. Nakuma kolala bipa ya batu kolia pasi tande na sili. Mbonga kusomba tambo makisi eza nango te. Mama Elive alukilanga na mawa ya Nzambe. Alukilanga ata mo esika moko boye akeno kovanisa nga Nzamba kopambola ye. Merci beaucoup maman. Donc tokomi na suka ya émission Nzamba mona papa mbola bino nyonso borolanda biso. Maman Jeanne bosenga kito mona yeyo bandeko ya koto oyo balobelela ke bosalela bango souciate bakondia mboka boya kotiela bango souciate vraiment bazo insister parce que insécurité à partir ya butu eza invivable awa moyo vanda ezate donc aba occupé te mama kolo mwana bazozo batu nyonso donc bozo tango ya koyeba kotala ngambu oyo ezali pe na kati ya ville ya Kinshasa awa pe to na kati ya ville ya Kinshasa bosunga ba mama nyonso bozo mona oyo ndenge ni bazali na kati ya difficulté. Je crois que na suki awa Edgar Sozali d'accord na ngai to pesa bandeko nyonso mbote pe au revoir elongo na biso bozanga te kobenga biso na numéro ezali affiché au bas de l'écran boza biso pour na to pesa bino ba précision nyonso bozali nango besoin. Au revoir.